Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda émission na biso ya Radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tozali na basango mingi oyo tobombeli bino mokolo ya lelo oyo tokoyebisa bino na oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo pe oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Lelo tokoyebisa bino ba makambo ndenge na ndenge mpona kotalisa bino ndenge nini mboka na biso ezali kotambola. Kasi po ete tokota na kati na masolo na biso tokoyebisa nano na bandeko oyo bakomelaki biso pona oyo etali makambo ya passeport na ambassade ya Congo, donc République RDC na Berlin oyo ndenge bolobaki ba makambo ya passeport ndenge esali bino na banzi ete towiti kozwa lisusu ba message misato ya bandeko o bakomi balobi ete makambo bango basepeli te na émission yango ndenge tosali po ete tolobi yango on dirait likolo po ete tozali koépargner bato ya ambassade ya RDC. Bandeko congolais tokosenga na bino à un moment donné il faut tozalaka na boyokani parce que soki boyokani ezali te ata ba makambo yango ndenge tozali koloba ete po ete totonga mboka na biso tokosala eloko moko te tokozala kaka bato ya nsima mpo nini tozali na ba incompréhension moko inexplicable biso ba congolais. Bandeko bino ntango botindaki message po ete tolekisa maloba oyo bino bokomaki na oyo etali ba passeport na bino ba demande bosalaki ba passeport bozwi te esali ba mois ebele bozali se kozela. Alors boyebisa biso est-ce que ezalaki eloko moko obligatoire kaka po ete biso ifale totombola mongongo tolobela yango tout comme tokokaki komona mpe ndenge bokomaki ba message na bino wana tovandi mpe kimia toboyi koloba mais soki quand même tolobi yango il faut quand même mpe bosepela na geste tosali. Mais comment bino bokomi koloba ete non tolobi yango likolo et puis tobosani point ebele point yango nini tobosani oh non il fallait biso toloba ndenge bino bokoma kobenga ambassade ya RDC kuna balingaka koyamba telefone te ba makambo ebele ndeko soki ata tobosanaki point wana est-ce que eza vraiment nécessaire po ete bosilika bokoma ete ono biso tokomi yango likolo tolobi makambo yango likolo po ete kozwa part ya bato ya ambassade. Bandeko toyokana ata kutu balobi ete biso nde Radio Zoomel 1000 tolobaka makambo oyo ezali kotalisa bolamu ya mboka elingi koloba te ete biso pe tokoki kondima
soki basali peuple congolais mabe na ndenge makambo boyiti kokomela biso tovanda kimia. Soki lelo totomboli mongongo pe tolobi yango po tomoni pasi nini ezali kosala bino pe yango na tolobi po ete bakonzi wana to bato oyo ya ambassade ya RDC na Berlin bazala interpellé na bakonzi ya Congo kuna na ministère ya affaires étrangères po ete bango pe bameka kotuna bango mbongo wana bazali kotia yango wapi. Po ete bango tozali kokamwa ndenge bolobi ete soki bozali kobenga bango balingaka kozwa telefone te wana nyonso tu soki moto asi asali likambo ya mabe ayebaka eloko nini oyo ebangisaka ye. Me bino moko pe ifo mo comprendre ndenge ezali wana ntango mosusu bayebi mbeba na bango esika ezali yango ntango bino bobengaka bayambaka telefone te po bayebi ete bato ya bapasseport nde bazali kobenga. Me yango pe tozali kotuna bato yango ya ambassade nimero yango ya ambassade batia yango pona nini. Bosala makasi bandeko bosilisa problème ya bakongolais oyo po ete lolenge tozali komona système ya bamenance oyo ndenge ekomi boye tozali kobanga mingi lobi toyoka likambo ya mabe na bato oyo bazali kosala na ambassade ya Berlin. Vraiment tosengi na bakongolais oyo bazali na kati ya ambassade ya Berlin bomeka kosala réunion boyeba esika nini mbeba ezali kouta po ete ndenge bandeko congolais mingi bazali na risque ya koperdre misala na bango a cause ya ba passeport. En tout cas bozala na conscience ya malamu bandeko. Na banzi ete message oyo biso tolobi ekokoma na matoi ya bakonzi ya Congo ezala na Allemagne awa ezala pe kuna na Kinshasa po ete bameka koarranger situation ya ba demande ya ba passeport ya bato po ete soki boyebisi moto passeport ekosala 3 mois bon respecter quand même parole na bino po ete soki ekomi 6 mois une année wana ezali lisusu kitoko te bandeko. Yango na tango oyo na kosenga na papa Botamba tiela biso nano mwa loyembo moko kuna na régie ebongo nsima tokokota na sujet ya masolo na biso oyo tozali na yango. Bolingo eloko oyo eza na paquet te biceps te soki ekangi okati papa chéri yo na bokise bompema Narcisse Bokuma eloko bino olingaka te elu yeba nalingi yo na bolingo ya solo mama bolingo ya nzambe yelele ayele José Manjeku yelu sangama nga nalingaka yo tango nyonso sikokanisa yo na komitunaka soko lingaka ngai mpe nayebi te soko banzaka nga na mulema na yo elu yango na kolingalenga iyelelele Noel Bea amule ya solo yebaka o elu mulema na ngayo mabanzo mangayo nyayo kitoko nzoto ya minzoto likulu oyo ya mulema ya Santa Maria unse longo nyana nzambe mpe na mama buta yo umuibwanga buisolo soki nga na zangi yo yango na kobanga yango na kolingalenga iyelelele bakajika atamamu bolingo ngambo ya nse kwime yango soki ezalaki te belense sanga na bobe elungo tala ntima na ngai nalingi yo ata bakani mpona yo elue ata babelili maloba nkama yebakete nga nalingaka yo elue lengalenga iyelelele Lofise Manzanza isi Ameda na Désiré Bukasa pla répéter leur moko esaka bien aku elu nalingi yo ma fleur d'amour ena kozela seyo
Vladi Bamba, Chélémi, Inspecta, Eli Jonathan Kimbembe, Papa bien, donc un nouvel poisson. Liloba yoko bonzela elu kote na ndima vraiment yozalingi tananga ileko biso sambela yawe alakisa yo nzela eye tolanda na yo ebele ya bolingo na bomba na motema nanga elu lilo agneau tu es entré dans mon cœur fongolelanga ya yo mwana ya papa sale liloba yoko bonzela elu mbote na ndima vraiment yozalingi tananga ileko biso sambela yawe alakisa yo nzela eye tolanda na yo sale tu as vraiment salé ma vie nazwi kuna lamour obouge ngai duchesse kabilanga tendresse alingi yo pour toujours liloba yoko bonzela elu mbote na ndima vraiment yozalingi tananga ileko biso sambela yawe alakisa yo nzela eye tolanda na yo Désiré Mkoyi betelanga eloko yango nde toando osaka yango na Yoto Mayata oka Pius Bukasa Henri dormait pas ok Feli Bonjaka wapi Mikoko Lutete salaminanga salaminanga yoka elele salaminanga Onomatopée ya Léon Coulon Nestor